Bonjour, bonjour, na balandi na biso nyonso ya JK TV News. Aïe, bokoto nanga pourquoi JK News ezali sur votre demande. Chaîne na biso, chaîne na bino ezalaki Family TV News. Botungisi nga mingi, boderange nga mingi, les autres croyaient que nazali kosala epai ya ndeko. Alors, vous m'avez suggéré que non, on a référence ya malamu. Lokola biso toyebeli yo na JK, malamu otia ndako na biso, JK TV News, yango napesi bino mbote, babone ya JK TV News. Tokobosa na famille te parce que eza famille na biso, kasi suite ya votre demande, j'ai accepté de mettre ça sur les noms de JK News. Alors, abonnez-vous sur JK TV News, massivement, massivement. Lokola yo lobaki ete pona référence, po yeba malamu to chango JK TV News, eza JK TV News. Ya bino moko, ya biso moko, ya biso nyonso. Abonnez-vous massivement, massivement na JK TV News. Koza peti. O JK salaka, o ya lobaka, o lingaka ngo, o s'intéressaka nango. Vraiment, abonnez-vous massivement. Commentez, tika elembo na yo JK yebaki, olekaki, otalaki, omonaki, oyemaki, oyo JK salaka. Na pesi bino lisusu bambote ebele makasi parce que na yebi boza tellement ebele makasi pona kolanda émission na biso. JK za na ba face ebele, JK za na ba proposition ebele, JK za na ba côté ebele, mais JK tikalaka toujours na à lire oyo bino boyebela ya mateya. Lelo nazolobela ba pasteur, pasteur na Nzambe bokolimbisanga makasi, bokolimbisanga s'il vous plaît, nalingaka bino pe nazaka na respect makasi vis-à-vis na bino. Parce que soki JK zo vivre eza grâce na Nzambe, na grâce ya ba prière ya ba umbu na Nzambe, nde JK vivaka. Nazaka na respect makasi vis-à-vis ya basali na Nzambe, mais nazaka na respecté vis-à-vis ya basali na Nzambe oyo ba memi musala na Nzambe na niveau ya escroquerie. Bazui bana Nzambe bilanga na bango. Bazui bana Nzambe entreprise na bango. Bazui bana Nzambe esika basalaka mabe nyonso esengeli bango basala. Poseka ngai te balandi ya JK, je vous aime beaucoup, je vous love. Pona bino, nyonso naza wana pona bino, po topartageaka ensemble, tokabolaka ensemble. Vous hésitez ko benga te, vous hésitez ko commenter te, vous hésitez ko liker te, pourquoi pas ko partager. Message na biso ekomela ba faux prophète bisika baza. Toza na temps difficile, vie eza passe mokili mobimba. Soki na lobi na Kinshasa eza lokola na se limité, mais na koloba ke vie eza passe presque mokili mobimba. Batu bazo sala boye, bazo bwaka. Vie eza très difficile. Pour moto réussir na vie eza très facile plutôt. Mais yo za mosali na Nzambe. Peut-être ministère na yo obandaki yango trop bien. Peut-être ministère na yo obandaki yango na lulengo esengeli. Mais le koso ya mbongo elati yo. Ozui peuple de Dieu kwa ba obo na yo. Obebisi mabala ya bato. Obebisi famille ya bato. Un homme de Dieu qui ne cherche pas la vie. Il est là pour gagner la vie derrière les fidèles. Alors, ce que souci ya kolobate akosa la prophétie ya lokuta pour akosa bana Nzambe ba comprendre que oyo azolobela makambo uti na Nzambe mais poteza makambo zo te pa na Nzambe te. Escroquerie ya prophétie, escroquerie ya basel na Nzambe bakomi komona biso lokola bilanga na bango. Alors laissez-nous vous dire. Nakoloba lelo sur 100% ya mabala oyo ezokufa nakoki koloba boye 70% ba pasteur baza na quelque chose à voir dedans. Grâce ya ba prophétie na bango,
biso basi tozaka mwa kondimezaka mwa makasi soki namoni ke mosala na Nzambe wana akosimba makambo nga naza kokutana nango nyonso akoyebisa nga na kondima atako ayebisi ngai ke mobali wana aza ya yo te lokola aza mosala na Nzambe apesaka nga baprophétie je dois accepter, je dois aller comme ça. Mes frères, mes sœurs, surtout biso bana basi tozaka d'esprit ya koyeba wapi ya solo wapi ya malokute eza te. C'est pour cela bazali koambale biso na kitunga, baza komema biso lokwa mopepe ya kaina, baza kotrembale biso, baza kokende na biso kaka ndenge balingi par rapport à baprophétie na bango, ndenge bango moko balingi ndenge bazomemela biso na baprophétie na bango. Naza na histoire ya ndeko moko ya mwasi asali 14 ans na mariage na mobali na ye. Ndeko aboti te, mobali asombi lopango quelque part, amemi ndeko ya mwasi oyo amemi lisolo abengi Jika, abengi pe Jika TV News, baya pe bayoka lisolo na ye. Mobali asombi lopango, me lopango wana eza totalement ya ye te. Basangisi mbongo na ndeko na papa ya mobali. Malgré basangisaki mbongo, mobali ezaki terrain vide, mobali abandi pe kotonga mabele wana. Papa ya mobali akufi, mobali ayebisi mwasi na ye, il faut tokende na lopango na biso tolongwa na vie ya kofutela. Baki quelques jours mama abengi basali na Nzambe, soi-disant les hommes de Dieu baya kosambela epa na ye. Bino bolandaka biso mokili mobimba boyoka, surtout ba mama oyo bazotika bato bakota na ndako na bango na lolenge ya mabondeli, baza kopesa ba prophétie contre mobali na yo ya mabe, oza kondima yango okomisi mobali na yo ennemi na kati ya ndako po pasteur alobaki. Mama aza ko se permettre kozwa mbongo ya wenzi kokende kopesa 10 epa ya pasteur. Eza mabe te, Bible yango moko ezoloba zwa moko ya zomi ya mosala oyo yo salaka pesa yango Nzambe. Mais ce n'est pas obligé. Soki mobali na yo apesi yo mbongo ya kolia, madame, okolamba na ndako, okozwa mbongo na yo wana te okende kopesa 10 parce que pasteur alobaki faut tosala boye te, ma sœur. Ndeko ya mwasi abengi ba pasteur baya kokota na ndako basambela. Premier jour prière eleki kitoko. Deuxième jour prière eleki kitoko. Quatrième jour, troisième jour plutôt prière eleki kitoko. Quatrième, cinquième jour prière ebaluki. Lokola mosala na Nzambe amonaki mwa transport bandaki kwa komata. Ezaki mwa $10 transport komo mata mwa ba prophétie ya okobota tozomona yo na mwana tozomona yo ezobakisama serpa azomona ki ya solo penza makambo mosala na Nzambe azoyebisanga penza ya solo. Bolanda ngai bien balandi ya Jika TV. Mosali na Nzambe ayebisi mama na 5e tour ya prière, esika bozofanda oyo eza esika ya nani? Ndeko na ngai ya mwasi arépondre eza esika na biso. Mosala na Nzambe alobi eza esika na yo te, eza esika na yo te, eza mabele ya bato. Bakolo mabele bazodeklare. Tu t'imagines? Imagine toi-même. Esika ozofanda eza esika ya yo te. Et qu'est-ce que tu vas faire? Il faut quitter. Soko bimi awa te okokufa. Mobali pe mbongo malonga eza te. Mobali pe mosala ya malonga eza te. Soit disant kuna na mboka famille ya mobali bazosala bikila po ba récupérer lupango ya ndeko na bango. Ba abonné na nga o bazaka chere pa na nga. Bandeko na nga ya basi, bandeko na nga ya mibali. Makambo oyo ba prophète to ba pasteur bazo komemela biso na ba vie na biso quotidien. Ndeko ya mwasi aboti panique. Courage esili ye.
makasi esuli ye akomi komona mobali na ndako lokola monguna na ye mwasi akomi kopima azokende kolala libanda azosala ba 4 jours ba 5 jours apres azongi alingi te mobali ye na kati ya ndako alobela ye maloba oyo mwasi azoyoka eza maloba ya mosali na nzambe mwasi afungoli matoyi epa prophète akomi koyoka oyo prophète azolobela ye. Et le prophète est arrivé maintenant et sika bango nyonso bakomaka même le mari n'est pas pour toi. C'est la question oyo nga na yo toko se poser. Eza pe conseil yo nanga toko pesa ye à travers ba message na biso na ko s'abonner na ko partager. Toko pesa ye conseil oyo. Mobali osali na ye 14 ans de mariage. Calculez, nous sommes en 2021. Ceux qui moi ça sali déjà 14 ans na libala. Lelo abala babala qui est na 2000 combien? Soka sali tokomi na 2021 a sali 14 ans. C'est qui babala qui est na 2006. Passe minyoko mobali azalandoki famille mobali azalandoki ba difficulté ba nini oleki ozo imaginer ko sala na mariage 14 ans ezali panango baté na tamu ke prophète moko aye koloba keno mobali to famille mobali na yo baza bien te lopango ozo fanda bakolo lopango na mboka bazolobela ngo mabe soko fandi awo kokufa. Cela veut dire que le prophète a déclaré divorce na couple ya bato. Le mal est que bino biso basi nde tozo fungola porte wana. Eza mwa pasi omona mobali afungoli porte ya prophète moko abanda ko manipuler na ba prophétie. Eza mwa pasi omona mobali moko boye atika nzela na prophète abanda ko kosa ye na ba prophétie ya lokuta. Eza vraiment pasi balandi na biso. Biso kaka basi nde totika kanzela. Biso basi nde totika kanzela na manipulation ya ba faux prophètes. Et pourquoi? Prophète wana zana musala te. Zamba lobelaka ye te pona ba aventure eleki ebele. Alors po a gagner mbongo epa na yo, il faut ko sa prophétie à l'hôpital. Mama botinga na kati ya pasi. Na pesa exemple ya ndeko na biso ya mwasi. Ndenge toza boye, ayebi place ya kokende te, ayebi position te, ayeli ngai. Na kati ya association na biso les vraies femmes, oyo ngai moko na kambaka yango. Aspect problème. Babone nanga, balandi ya jika. Neti mwasi ya boye. Na ko conseiller ni. Peut-être ceux qui n'aiment pas que prophète wana za aventurier, tant qu'on ne pas prophète wana ko yebse que mwasi wana za ndoki, to mwasi wana za na kati ya baloge. Olingi okota na association na biso to na groupe na biso les vraies femmes. Komela biso to tindela biso numéro na yo, to kokotsa yo na groupe na biso ya WhatsApp to ya Facebook ya les vraies femmes. Okokutana na batoli ya kitoko ba mateya malendisi ya ba mama o epesaka makasi na mwasi atelema. Ozala moke, ozala munene, ozala mukolo otanga te. Na kati ya association les vraies femmes ezo kopesa makasi, eza kopesa force ya kokoka kotelema pe po kobunda pona ko réussir na kati ya vie. C'est ça la vie. C'est ce que nous pouvons faire. Tindela biso numéro na biso. Tindela biso numéro na yo. À travers numéro na yo. Tokoluka façon nini, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que to sunga yo? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que to aider yo? Na kati association na biso les vraies femmes. C'est ce que nous pouvons dire. Ce qu'on denga yeli biso problème, ayeli jika l'international. Mama ya bane bele, yaya ya bayaya, ya ba leki bele, leki ya bayaya ebele, ayeli jika problème. Selon yo, jika kopese tolini. D'office, les prophètes c'est un aventurier. Débarrasse-toi de lui. Prends courage en tant qu'une femme. Solo lana mobali na yo. Nous répétons toujours toko répétaka. Ba erreur na biso ya passé et comme expérience na vie na biso ya lelo. Ba erreur na biso ya passé
esika tokweya ekoma force ya kotelema na biso ya lelo. Esika tolela ekoma place tokomaka tokomi koseka. Nakomi kotala ka yo nga bia tika. Nakomi kotala ga tika. Nga na sina leka wana. Esika jikal akokate. Na capacité na école na ba formation na zoa. Ekoki ko permettre ngai na o na zoloba et permettre yo pe olonga olika. Obima molongi. Les prophètes, arrêtez de nous manipuler. Les pasteurs, arrêtez de nous prendre comme vos petits-enfants. Soki nzamba lobelaka yo te tika ko manipuler biso na ba prophétie ya lokuta. Tika vie ya foyer ya batu. Tika vie ya bana ya batu. Place nini Bible komike soko za mosana nzambe okosala te. Place nini. Bokomo bimana basi ya batu. Otali mwasi o mobali aza na mbongo. Pour na zoyer très bien, il faut na s'approcher na ye. Ko s'approcher na ye comme bimana mwasi ya mutu. Et le messie entre avec beaucoup de respect. C'est mon pasteur, de ma femme. C'est boy na boy. Na yo pasteur, on dit makabasi marié basamble ke pa na o mibali bayakate. Tu es comment? Okoki ko convaincre mwasi wana aya na mobali na ye. Soki mobali alobinga na kokende kuna te yebisa mwasi na ye. Mobali na asambela wata, asambela na katoliki me mama kende kosambela place mobali na asambela. Te il faut yebisa mwasi na oke mobali na yo aza na bakisi. Yango azoboya koya na église de réveil. Tango yo lobi bongo o détruire ribala ya baninga mbala moko. Essayons un peu de changer parce que ce n'est pas bien. Message na yo, commentaire na yo eko edende ko oyo. Eko edende ko oyo azana besoin ya lisungi. Eko edende ko oyo azana lisungi. Eko zala bien makasi pona kusunga. Ndeko oyo aza na place te, azo souffrir, azo nyokwama, aza na position te, ekosunga ye makasi. Mama oyo aza na besoin ya lisungi. Aye na kati association les vraies femmes, mais totangi kombo na ye te, to exposer problème na biso, na ye epa na bino babone na biso. Peut-être commentaire na yo ekosunga ye, peut-être commentaire na yo ekopesa ye makasi, peut-être commentaire na yo ekotelemisa ye, peut-être commentaire na yo ekoréveiller mwasi mosusu, ye azui courage, aye epa na biso coach Jika. Apesa yo solution, mais yo za nango, mais ozo yeba place ya kokimela te. Peut-être okomi na point ya ko détruire mariage na yo. Po ba yebisi yo ke mobali na zanduki. Peut-être okomi na point ya koboya mwasi yo bobandane na vie ya passe. Po ba yebisi yo ke soki makambo na yo zo avancer te za po bala mwasi azana misala mabe. Mon frère, ma sœur, ne ose pas. L'État d'abord considéra Kindoki lokola ndenge to so benga ngote. Soki na dossier ya Kindoki na l'État ba okanga yo, Kindoki pas l'été za malade. Ceux qui m'osale dans Zambie wana za solo, il doit prier pour votre couple. Il va protéger votre couple. Ne te sépare pas de ton mari si tu l'aimes. Vraiment. Imaginez 14 ans. Pendant un seul mois, ya pamba. Ou détruire le kotongi pendant 14 ans. Ce n'est pas facile. Malgré bambonge, malgré nini. Ou détruire le kotongi pendant 14 ans. Pasteur wana sambila. Zamba bongo la mitema ya bakoko na mboka. E biso ba mama tozo tika kose komani ba malipila ka biso pa ya basana nzambe tozo makasi to changer. Pasteur azamutu. O pasteur azo sala yo pe ko sala yango. Mezali bato ba biso liboso. E banda lelo te banda kala. Me kozwa pasteur lokola nzambe te. A diriger ndako na yo, a diriger vie na yo, bande kono nyonso baza na poto bakota ba loge. Oboya na kosola na bande kono a partir ya téléphone kaka po ba yebisa yo que bazaka bandoki. Ah ma sœur, il faut être quand même gentil. Il faut être gentil. Bino basali na nzambe, biso toza banyuma na binote, toza banyama na binote, to meka ko bongola motema na solo, poso ki Yesu masi ya Nazareth azongi lelo, bino nyonso bokota lifelo. Bo baby si bo sali ma bebeli. Ndeko aye place ya bien. Bongo soka kendaki pa camarade ya mabe, akoyebisa yelini.
ma sœur mobali wana za mabe linga mobali mosusu mobali oyo kolinga sikoyo oyo akoyeba mabe na yo oyo akoyeba malamu na yo akoencadre yo akotya yo boye akouta wapi pourquoi se laisser manipuler boye ntina baniveau ya bongo tomeka kochange bapasteur botika komanipule biso toro toza na bino ntina suka ti bokochange mitema soki yesu masiya azongi te tokozonga lisusu na lisolo kaka ya bapasteur mpo na makambo ezolekana na association na biso ezali boye eza koya pasteur abebiselinga libala pasteur abebiselinga libala pasteur abebiselinga libala olingi okota na association na biso ozali mwasi koma message osepeli na jika na association les vraies femmes koma message tinda numéro na yo biso tokozwa tokokotisa yo na groupe ya WhatsApp to na Facebook. Merci beaucoup. Soki Yesu Masiya Nazareth azongi te tokutani na épisode ezali kolanda toujours na makambo ya ba faux prophètes. Zamba lola pambola bino.